Pareil que moto akangisi et eza na famille à Deborah Madebo papa naye a meka qui un peu comme ça enquête. J'ai appris aussi que notre sœur Deborah Madebo a ça qui émission moko o ya meka qui un peu quoi informer batu nyonso. Donc vidéo wana ezaki pa na bango mibale mais ndeko na biso kio de Masamba Nenge Deborah expliquait qu'il y a une émission à l'Oba Kinin. Kyo da komaki a comme ça que vidéo on dirait banque naie a komaki ko liambongo et pas ndeko na biso Deborah. Il paraît qu'il y a ça qui Deborah que dans la vidéo ya mitakala na biso awa. Ce qui l'a publié yango nga esa na onge lotenga na star mais yo za sert en Christ et dénigrer yo et kitsa yo. Ndenge Deborah lobaki qui a comment peut continuer la kio de bambongo pour que kio da nini a publié vidéo anate ndé quoi arrivé qu'à tiniti bambongo 3 moni qui azo m'a toujours perdante comme mon réseau zonga toujours ndé qui quoi arrêter continuer bambongo donc arrêter continuer bambongo o pays qui na sima nango ngana yo to yebite ndé qui osala ke kio do a publié yango balobi que basali ba enquête par rapport ya première partage ya vidéo wana ba yo monango sur WhatsApp basanga ba réseaux sociaux moni qui ezaki na WhatsApp à travers WhatsApp il paraît que kio do mta partager quand on monta les bosso na WhatsApp ndé ça qui ba arrêter si réellement ils a bongo ils a mambo o basala ki bango mibale pourquoi tant ouye Deborah kio da banda ko senga ye déjà que APC ba mbongo no kiti a publier vidéo wana pona nini na moment wana aluka ki justice te olia bimisa ba mbongo o ya banda ko bimisa aluka justice a fondateur lo bateke tato sa vidéo mo na ba sentiment na biso mibale mais mo balonga na sana vidéo wana komi ko lianga mbongo na sima vidéo wana alzeli ka ton vidéo wana eza partager ce pays yé muta partager ce pays que de te éviter nde eyo comme suma ma justice mettons ba banda ko liam bon c'est que c'est pela ki nango ozaki d'accord na vidéo wana ozaki d'accord na marambo que de banda ko sala kamone ça yo bimisi ba mbongo pesi ba mbongo ndenge yo moko expliquer ki et après yo ko ma justice non tika mwana batu aza mwana muke Deborah tika mwana batu kiodo asali elo côté et ça va sentiment na bino bo saki bino mbale puis la vidéo mutanda ko filmer c'était toi et ça kiodo te yo tu dois filmer vidéo et ça kiodo c'est ça qui na maboka kiodo là on se comprend tout le bagage peut-être kiodo mutasali mabe mais yo moko sentiment na bino mibale bilingi na bino mibale tant banda ko belo Madebo yo pe kuna oui chérie Madebo oui mon homme Madebo la ngina bwaka yo tu na pe susu na bwaki na kati o bwaki na kati chérie et c'est pas sentiment na bino ça qui ya yemo te parce que ba sentiment bino mbale bo sali yango et puis ndenge obimaki lo bagage ceux qui pas banda ko lio mbongo azoli mbongo pour publier vidéo te o pesi ba mbongo o pesi ba mbongo pour ani au pèse un bon point ni vous avez comme un temps au point nuire vie à mon abat vous avez comme un temps au point nuire vie en tout cas tu encourager kio doté bon ça relation intime na bino intimité na bino bon passer par rapport sexuel na bino excusez-moi pour le terme boya kana ngona public ba twa monango et c'est ça censé qu'il faut filmera mambo sala yo bo signer compte na ba agence ya ba film pornographe du toki ni je sais pas moi bo signer ba compte bo ça ba vidéo bon bo tekaka yango to nini bo ganyani to bo sala mabongo o ça ba sentiment na bino boji bo c'est bo mi filmer bo botika na téléphone après ko tika na téléphone ba cause na ba résultat na ngo ka boy Glody Diasiga la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro kata bébé ça va pour juste mélanger mais bébé ça il faut que quand même après ça adresse pour la château rouge je suis allé pour la somba produit wana et puis na sombi yango la kuti ka bata bikolo au lieu comme ça système 5G et comme si système 1G la même boka pour que la sonia kosokola na baninga système comme une chope voisin oui voisin voisine vous n'avez pas acheté le bon produit avant Osoma produit Awatuza rassurez-vous que vos bengi maman Nicole mais parce que soit qui est un téléphone ah tout pro ba teke biso produit sans étiquette et puis baza bata bikolo c'est là c'est ça la bonne posture voisin au fond linga mémoire au peigninga keba ba pirate ba komi ebele soki obengi man Nicole Madon ayami na téléphone nde somba soki ayami te ko somba te voisin
Moi j'ai réussi. Ah bon? Qu'est-ce que Ça tu va as fait? aller. Chez toi là-bas, il y a des pamplemousses. Mais chez moi ici, c'est juste des plateaux de batéké, mon frère. Plateau de batterie à fond, donc le fond d'Anania aussi. Et le vrai est là. Produit Awatosa, original chez Manicole. Tokende Mosikate, Kaka chez Manicole. Produit Awatosa, c'est une potion magique faite à base de plantes naturelles qui répare le vergeture, augmente la taille du pénis, de sein, arrière-train et mollet. C'est aussi un produit aphrodisiaque. Manicole nde kolo masolo. Nganga ta formé monanaye, abombela kae sekele moko. Bayibi outillage, babosani artisan. Mama Nicole yaga, yaga yaga, yaga yaga, Manicole yaga. Motema ezoka kaka. Lingua, Sia. Sisi, appelle-moi Fernando Style. Likolo ya kobanga kanyoka ye, nakomi kobanga na singa ye. Motema nanga baby, Sia matata. tu as brisé mon cœur, t'as fané cette fleur. Non, non, Pierrot qui t'emballa. Tu es parti mon cœur, sans vraiment me prévenir. Tu m'as rendu philosophie. Tu es parti mon cœur, sans vraiment me prévenir. Tu m'as rendu philosophie. Yaoui Moucheni. Pona kobanga kanyoka ye, nakomi kobanga na singa. Vraiment? Pona kobanga déception, nakomi kobanga kolinga ye. Oh bébé, bébé, ah bébé. Mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi votre émission PC La Please Please, présentée par Mathieu Boncher. Autrement dit 001, Mathieu Boncher, charge de la jeunesse congolaise. Je suis là en plein boulot, donc tout le bilan à sujet. Il y a notre artiste et notre frère qui est Kyodo, toujours Azaya Kokangama. Pourquoi? Ils ont vraiment été, mais à travers cette émission, on va parler avec Tonton Hervé, l'artiste et comédien de notre pays, parmi les grands. Il y a aussi des grands, Tonton Hervé, Nabi Soto Aranaye. On va parler avec lui, mais merci déjà à tous mes partenaires et pourquoi pas Elenga Congo, parce qu'on est déjà en direct. Merci à Yagotier Mascotte depuis Londres, Moutassi Mambo, on a âge à 16 ans, Gauthier Mascotte patron. Merci à Costa Couleur, à Rota Labisso, le patron de l'Imité. Merci à Kingston Sono, le boss depuis Lyon. Merci à Nicoletta Ben et la Lyon, et pourquoi pas la joie Amando Pichuna, femme très très forte depuis Paris. Merci à Alfred Dadi Misaka, garçon très responsable, et pourquoi pas appeler ça Motena Sam Kunku, il y a Aimé Kunku le nécessaire, Azota Labisso, Paps Mayavova, patron, Motema ya Clara Mayavova, JP Mea, respect à vous, Balobi Mikolo, ma mère a parlé, le rôle va Aimé Kunku, ya Sam Kunku, Clara Mayavova, Paps Mayavova, Anita Apula, il y a Chibo Apula, donc merci déjà. Mais je suis avec lui, Tonton Hervé. Bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour à tous les internautes. Batutu balinga Tonton Hervé, batutu basepela nanga ba fa nanga tout. Na ba otu balinga na bango ite pesi batutu bolanda biso mo mbote na opé. Voilà, merci beaucoup. Mbote na yo morope, mais Tonton Hervé que dozara ya kokanga matilelo. Est-ce que dossier yango ya que do vraiment ndenge bolandele ba information to ba oboyoki eza penani? En fait, premièrement d'abord koyo kanan que de temps bakanga qui quelqu'un d'aza arrêté et déranger biso état que ba comédien, état que ba na mibal, état que ba frère naye et soit qui biso parce que et que de hasard moko yandeko auto sarane musala moko tant que le gouvernement fait déranger biso kokangaye ba se poser ba question ba kangiye pourquoi parce qu'il y avait de vidéos où c'est pas ça avant Kyodo où il est cas avant Kyodo
et ba réaction ya boeta msusu tika ko sa maté ya makasi boye directement bakangi et puis toujours poser ba question ko kango bakangi wana bakangi na sentiment to bakangi avec cause ceux qui ont un sentiment en tout cas botika mwana batu kimia bo libérer garçon batu aza na liberté parce que liberté d'expression ezali droit de état de droit de l'homme pesali botika s'exprimer à l'aise mais ceux qui ont avec cause l'ande to meka un peu ko se poser ba question to ba cause yango ni na yoka ki il paraît que muto akangisi ye et eza na famille ya Deborah Madebo papa naye a mekaki un peu ko sa ba enquête j'ai appris aussi que notre sœur Deborah Madebo ça la qui émission moko o ya mekaki un peu quoi informer batu nyonso que vidéo wana ezalaki pa na bango mibale vidéo wana ezalaki pa na bango mibale tant bazalaki na vidéo wana bango mibale donc vidéo wana ezalaki pa na bango mibale mais ndeko na biso Kyo de Masamba ndenge Deborah expliquaki na émission alobaki nini Kyo dakomaki akomisaki vidéo wana on dirait banque na ye akomaki kolia mbongo epa ya ndeko na biso Deborah il paraît que aisaki Deborah ke naza na vidéo ya mitakala na biso awa soki lelo na publier yango nga esa na onge lotenga na nga star mais yo za sert en Christ et dénigrer yo et kitsa yo ndenge Deborah lobaki ki akoma pe kotindela Kyo de bambongo pour que Kyo da sa nini a publié vidéo anate ndé ko arrivé ki atini bambongo 3 moni ki azobima toujours à perdante comme mon réseau zonga toujours ndé ki ko arrêter kotindela bambongo donc arrêter kotindela bambongo o pe yaki na sima nango ngana yo to yebite ndé ki osala ke Kyo do a publié yango balobi ki basali ba enquête par rapport ya première partage ya vidéo wana ba yo monango sur WhatsApp basanga ba réseaux sociaux ba moni ki zaki na WhatsApp à travers WhatsApp il paraît que Kyo de muta partager quand on muta les bosso na WhatsApp ndé ça ki ba arrêter si réellement ils a bongo ils a mambo o basala ki ba mi balé pourquoi tant où y Deborah Kyo da banda ko senga ye déjà que APC ba mbongo no kiti a publier vidéo wana pona nini na moment wana aluka ki justice te olia bimisa ba mbongo o ya banda ko bimisa alors justice a fondateur le baté que tato sa vidéo mo na ba sentiment na biso mi balé mais mo balonga na sa na vidéo wana komi ko lianga mbongo na sima vidéo wana alzeli ka ton vidéo wana eza partager ce pays yé muta partager ce pays que de te éviter ndé eyo comme suma ma justice mettons ba banda ko liamba bon c'est que c'est pela ki nango ozaki d'accord na vidéo wana ozaki d'accord na marambo que de banda ko sala pour mutu ko ngana cette vidéo mo ya bongo mo si mo ba bisinga ke o pesa nga mbongo no kite na partager na publier vidéo na oh mais à moment na ko ndima na semblant mais na lukiri nzela mo bo o tom so ko luka justice de landela et poursuivre pour que ba arrêter pour ma camone ça yo bimisi ba mbongo pesi ba mbongo ndenge yo moko expliquer ki et après yo ko ma justice non tika mwana batu aza mwana muke Deborah tika mwana batu Kyo do asali elo côté et ça ba sentiment na bino bo saki bino mbalé puis la vidéo mutabanda ko filmer c'était toi et c'est Kyo do te yo mutabanda filmer vidéo et ça qui Kyo do c'est ça qui na maboka Kyo do là on se comprend tout le bagage peut-être Kyo do mutasali mabe mais yo moko sentiment na bino mi balé bilingue na bino mi balé tant banda ko be lo Madebo yo pe kuna oui chérie Madebo oui mon homme Madebo la ngina boaka yo tout na pe susu na boaki na kati o boaki na kati chérie et c'est pas sentiment na bino ça qui ya moko te parce que ba sentiment bino mbalé bo sali yango et puis ndenge bimaki lo bagage ceux qui pas banda ko lia mbongo azoli mbongo pour publier vidéo te o pesi ba mbongo o pesi ba mbongo pour ani au pèse un bon point ni aux aguets comme un temps au point nuire vie à mon abattu aux aguets comme un temps au point nuire vie en tout cas tu encourager Kyo doté pour nous les artistes les amabé parce que bisognon soto ebike photo vitara babilo on a to kima babilo ko wana il y a plein de gens au balandara biso ba boti au balandara biso na ba parents na bana mike ba génération nyo se landara biso ba mona biso be éducateur à match to éducara bango la ba stige na biso o to sala alors to commence là ba bêtise mususu ezo plaire bango te zo se pesa bango te ba ko ma pe susu ko traiter biso na ba jar mort côté Kyo de Masamba toza ko condamner parce que autant que mona ba vidéo mususu ya bande comme mususu les gars qui ça qui bien et les acquis peuple congolais les acquis monde entier mais et au sama et na part na en tout cas là je suis désolé puis je suis déçu na comportement na ko bête la Kyo de Mambokoté na ko encourager était na acte comme qui na lobelaye parce que ils a au moins ma bé salamaki mais tous autres à peine à part il y a moi na batu ya mobile il y a pensé que y a des moments débat penser qu'il y a mon réputation bébé non que de réputation bébé
que de payer réputation bébé, que de lui créer des problèmes dans Moussala. Tout le monde a lettre au président Kaleb a publié qu'il y a suspension. Moussala va suspendre que de par rapport à groupe Sinarc. Et il paraît qu'il y a un RTGA, parce que c'est un réalisateur, il y a un RTGA. Ça sert à on dirait que parce que tout ça, on nuit via mon abat. Le seul Moussala, le groupe n'est Koufi, à Longue Pekuna. Moi, 10 francs, il y a Kasunrali Botanena, Bomoine, Moko, Abandon et Panan. Il y a un sentiment de bino, salarako, bo succès en cabino na bino. Et puis pourquoi dans bon ça relation intime na bino, intimité na bino, bo passer par rapport sexuel na bino, excusez-moi pour le terme. Bo ya kana ngona public ba to mona ngo. Et c'est ça que censé qu'il faut bo filmara mambo sala. Il y a un signer contre na ba agence ya ba film pornographe du to qui ni je sais pas moi. Bo signer ba content bo sala ba vidéo bon bo tekaka yango to nini. Bo gagnani to bo sala mamba bon. Aussi, le sentiment de boji c'est beau mi filmer pour botika dans un téléphone après que tika dans un téléphone ba cause dans ba résultat dans un kabou et après yo comme que intel la salinga boy na kangisa ye intel la salinga boy tala moi mobile ba tukio de tomba kanga ki a telemi na ma hotel penda moi mobile da temo ki na mawa au moins la penda que moi nous garçons donc a mon eloko ko lo bati a mon ndinga ko salati ayoki na mawa na motema. Pourquoi makambu ya boye to éviter nanu babiloko to tika nanu babiloko les enfants qui et puis le jour au baka pourquoi pas na une question pour nani ka soki ba okanga mutu il faut ka ba filmer ka mutu été ils appellent mabe babi bino na bino ka ba comédien oyo kangi muninga photo ozuye vidéo faut publier yango batu ba mona pourquoi ils a besoin de comédien je pense pas que tant bakanga que de comédien moraza qui va ndimité d'intimité vidéo zo mona quelque dans un placement isolé à yemoko mutu a filmé qui wana est-ce que ça censé filmer pas et pas na réseaux sociaux pourquoi pas ka banga batika ka te que qui dossier que ba kangi nani que de masamba pourquoi de filmer au filmer pour nini pour dans luka base to pour dans ça nini parce que mutu bobika oui à connaître erreur oui bozoye bokanga bo mais na justice ndé boche boye bo bandi ko filmer bo bandi ko partager on a ba réseaux sociaux pour ça nini pour biso to ke nango wapi et ça sens et puis mutu wana filmer ki wana ezanani ngana na ba mutu a filmer ki wana azanani et puis bakangi kiodo na cause nini bal meka un peu ko talisa biso ba yebisa biso cause bakangeli réellement pesa qui premier partage ça va na téléphone ko ya kiodo ba la ki sa biso ba source ya ba piste à solution nyonso bango ba trouva ki pour que ba mona qui premier partage ça maki na téléphone na kiodo bala ki sa biso ngo ba preuve nyonso to mona ngo qu'est-ce qui prouve que partage el bosi ça maki pa na et loba mi bongo qu'est-ce qui prouve que ndenge Deborah loba ki paraît que da comme lien bon ba preuve za wapi ala ki sa biso ba mbongo nyonso ya tindela kiodo ala ki sa biso ba voice nyonso ba dans son kiodo appel nyonso dans son kiodo que azotindela kiodo mbongo pour que da publier vidéo wana te so ba preuve za tintina monter ba okangela kiodo ba okangela nini aya ala ki sa biso ba preuve tout que tala to banda ko sola boye ba voice to banda sola yango appel to sola kan jour yango le comme ba sali suivi na ndenga réseau ba ça appel suivi ya ba voice to pe ba pena ba message o ba sola na kiodo o kiodo banda ko sengi mbongo wa banda ko yebise question ko tininga mbongo te na publier ba yo la ki sa biso yango so la ki sa biso yango wande to ndima po so la ki sa biso yango te to mona ngo pendeza contre ko bebisa vie à mona batuka dans les pamba boye on n'est pas là pour encourager les mal mais to tala ndima ndenge ça parce que problème c'est ceux qui la justice quand même te ba okata tango sambisa de to za na embarras de choix to e ba te vérité za wapi le côté za wapi na kiodo na madebo on ba za ndenge mo ba égal mutaza raison zate mutu pas en tort azate en tout cas to côté la mutu te mais toujours le bandé par rapport à acte o et salami arrestation o ba arrêté kiodo c'est sans de to lo ba to ça besoin to ba kangi pourquoi ba preuve o ba kangi lié eza wapi to mona yango pour que to confirmer yango pourquoi oyo bakangi kyo est-ce que ça gouvernement te kangi parce que tu qui gouvernement congolais ndé mutakangi kyodo bon soit ça gouvernement congolais mutakangi kyodo c'est ça que je demande et ça musala ya gouvernement so mabe salami faut gouvernement ko tacha mabo pour ka kimia parce que ce gouvernement pas beti kara qui to côté wana to encourager les mal soit ça gouvernement mutakangi kyodo oui tondimi que da sali mabe mais bala ka biso ba preuve cause nini sali ke ba kangela ye so ezaka pona mutakala kaka wana ndenge ubi soit ndenge made balobi ke so be abanda ko lia mbongo bala ka biso ba preuve nyonso so bala ka biso ba preuve nyonso d'accord on était dans un d'accord biso parce que ndeko na biso sali mabe mais en tout cas moi je demande pardon à tout le maman à tout le papa
à tout le public. Mutu nyonso ata la vidéo wana, mutu nyonso elezaye, mutu nyonso dérangeaye. En tout cas, au nom de tout le comédien, je demande pardon. Je suis pas ici pour encourager les mal, mais naza a pour n'otali sakaka et réalité ya makamususu. En tout cas, bolimbisa kyo depuis bolimbisa wa comédien nyonso. Je crois o komeli biso été ya biso epesa biso leçon. Na ndimite ke lobi mutu mususu pa ko linga ko ya na mbeba o. Soki mutu ko ya na mbeba on a habité soki ba sala yango kala. Ezala peka ba téléphone na bango peut-être ba ko kuya mais siko penda oyo kuya isu na mbebe oseka za mutama bebe oseka za ndoki ya vina ye moko. En tout cas bolimbisa biso mutu to amona ba vidéo nyonso ya ba comédien ya mutakala to pe ya sorte ndenge nini ba excuse belé étant que moi na bino moi tonton Hervé je demande pardon, 1000 pardons. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs, c'était Mathieu Boncher face à Toto Hervé. Je dis merci vraiment à Léa Dimbi, maman sociale depuis Ottawa, la Canadienne, respect à vous. Merci à Angèle Nyota, madame Ngoyi, mère de 4 enfants, toujours belle, toujours Nakata Ottawa. Et merci à Nadine Ilodi, Antibal, maman na Julia, depuis Dallas. Respect à l'ingénieur Guilhem Kassa depuis Dallas, l'ingénieur très responsable. Laurette Compressor, respect à vous et merci à Odilon Mampouya et merci à Kingston Sono les boss, Tobo Sanité, Alfred, Dadi Misaka, garçon très responsable et merci beaucoup à la joie Amando Pichuna. Tokutalambala-Sima, toujours avec votre émission PC la plus et pourquoi pas avec Mathieu Boncher. Mais tonton Hervé, un mot de la fin pour Tossi Sanal. Merci Mathieu. Mathieu Lingatina Borama Banga. Mathieu Pessanga moi. Boira Nani, Boira Nani, Moutuno Nani, Lorette Nani, mon pas là. Ah Mathieu, merci beaucoup à vous chers internautes. Na temps au beau passant vraiment à suivre ma émission Nabiso. Je suis de cœur avec vous. Merci propos à tenir à vraiment. Et ça juste par rapport à analyse na salé par rapport à l'arrestation de Konabiso et l'on a surtout tout le monde a preuve mutu soit kangi ba ya ba preuve soit preuve ezali on toza d'accord. Et puis je demande à tous les internautes s'il vous plaît de s'abonner dans ma chaîne YouTube Tonton Hervé Lesai Télévision, beaucoup de na YouTube ou betika Tonton Hervé Lesai TV. Tonton Hervé Lesai TV, vous s'abonner, voilà vraiment ça l'a bien. Et puis tout le monde dans un besoin de contacter na plus 243 89 94 37 77 9 plus 243 89 94 37 77 9. Je dis un grand merci à toi Lorraine son père la mignonne depuis Afrique du Sud. Merci à vous Laurette Moupa la tigresse 10 match. Merci à Lolita Molosa bébé en Australie. Maman Soujizo la maman ya Mourinho depuis Anvex na Belgique. Merci Nayo, merci na Lolita Molosa bébé en Australie. Anita Sifa, merci Yangan Deko, Isaac Balotelli, R9, Diogo Mounene, Yamboka Nabiso, Papi Kader Mayamba, mon président. Je dis un grand merci à vous. Merci à mon Deko, Franck Bilonda depuis États-Unis, garçon capable, Franck Bilonda, merci. Merci na Diogo Nabiso Edi Momongoi Diogo Likolepeli Moto Edi Momongoi ya Jojo Ngonda Imen taille avantageuse. Merci na yo et on est toujours ici. Merci na Elenga Combo Tracy Mbelenga et puis Maman Glody. Merci à toi Mathieu. Merci aussi na Gloire toujours présent. Merci beaucoup à Jeko Bofando Tokolata ba disco ananko. Jeko Bofando, respect à vous. Déborah Bofando Yamatou Idol, respect à vous. Et merci à Gaz na Gaz, hein? Badivé depuis Istanbul, Gaz na Gaz, Badivé, respect à vous. On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec Mathieu Boncher Menzamba Sunga, comédien, journaliste, toutou, bazala mutakalisé. Mère Bolimbisa Biso, hein? Maman aimé Kunku Yassam Kunku Bolimbisa Biso. Maman Clara Maavova, ya Paps Maavova, Bolimbisa Biso. Donc, Bolimbisa Biso vraiment. Et les soutien Nzamba Sunga, Ndegona Biso, l'artiste et comédien Kyodo Azali Banda, et Sala vraiment bien. Justice, Asala Moussala Naye, Nzambe Sunga Congo, et pourquoi pas au Sunga Biso, Congolais, na comportement. On se retrouve la semaine prochaine. Bye.